tellement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan, Et sous l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan, Yeah. Ndikuna gana zaku ebiso. Ndikuna gana. Mesdames, Messieurs, très chers internautes, amis de Télé Surprise, on est donc là aujourd'hui au Congo central, plus précisément à Kasangulu. Kazakh, pour Nabayaya. Donc on est venu ici pour faire quelques gestes d'amour comme on a l'habitude de les faire. Télé Surprise, une émission conçue pour faire du bien aux autres. Des surprises agréables, ça fait du bien. Et merci pour vous qui nous soutenez, vous qui nous appelez partout pour nous encourager dans le cadre de l'émission Télé Surprise. Aujourd'hui à Kasangulu, donc au Congo central, je ne suis pas seul, accompagné de Bogos Anderson. Et puis on est là avec notre ami, notre frère, l'homme de Dieu, le pasteur Kossi. C'est avec lui qu'on est venu faire ces gestes d'amour ici à Kasangulu. Pasteur Kossi, vous pouvez venir. Bonjour Pasteur Kossi. Bonjour Papa Rabi. Bonne santé. Nzamba lola zo batela kimeza na ngolo nzambe nzamba zo bomba ne biso. Lelo to tiki Kinshasa, malembe, tozu taxi malembe tina Kasangulu pour na Télé Surprise. Vraiment toyeka ndi tolobi to tiki Kinshasa toye awa na Kasangulu pour na Télé Surprise lokola bomesano. Donc c'est ça. Voilà, donc tout ça à l'hôpital général à Kasangulu. Mansa, c'est ça le nom, non? Si. Mansa na Kasangulu ba habitant à Kasangulu, topé ba ginam qui a poto webi Kasangulu, to un hôpital Mansa. Mansa awa ndete ko sala geste d'amour oyo, geste moi bolingo ya compassion, ndenge to lobaka. Toza musel na nzambe toko tambola engebene na liloba nkolo. Wa ba gros mot, grosso modo. Pasteur Kossi, yebisa biso le to sanini. Merci beaucoup. Je pense que ndeko batara image tonto yaka ko ça geste d'amour na Kasangulu awa izana maman mogalela makasi mais to pesa ka lo ba espoir et nzambe a kokisipe lo bana parce que maman na lela ka liboso batu no interview et to pesa ki maman ne le liboso batu ne peut oseka liboso ya batu. Je pense que le to yepo to kokisa mokano nzambe pe mokano obiso bato soué na biso bato par rapport ya kolela mama na elelo eza mokolo koseka nkolo toyaka tobimisa bandeko ba bota mais bazaki biso ba bota césarienne biso ba bota normal bazali na difficulté misolo bima ezalaki te toyaka en hôpital à Mansa na Kasangulu tofutaka quelques factures pour na bandeko babimaki mais maman o toyoko bimisa lelo ye to futelaka ete pamba te misolo ekokaka te tosalaka facture n'est trop cher. Tout ça comme geste par rapport à peu de moyens oyo tout ça kana yango et lelo au moins to yeto kanta mama oyo pour que yepe abima azape na estengo lokola bato misusu ye kana ezaki ni. En fait maman abotaki na ka césarienne et tant abotaki bongo esaiki bazung seki makila 15 fois. 15 sachets makila. 15 parce que angai ko kufa et tomba ko sa ba intervention isaki ki ane ko sala sel na nzela ya mutsopo ebimaki dans le terme médical na bien ngote yo ibinoka ba terme mot biblique technique pour na technicien donc ba bimisaki mutsopo wana nyoso ndo leka pa wana alors monta esenga ki wana isaki lokola c'est pas important autant na isaki kuma likolo makasi ti par rapport à moi, tout ça, nous tout coquet, tout le monde a monté dans moi, ko sala mutu moko quelque part et aux amoini. Nzamba mawa. Na ndela bato atela ki ba image wana, moko ba mama za na Italie, tant atala kaka image wana, aiko se manifester, ya ko pesa un petit rien. Donc ba monté maman pesa ki, mais komboté. Maman mo za na Italie saki, geste d'amour pesa ki un petit rien. Et papa moko paza na mboka France tant atala kipe akoye ko tinda pe contribution pour la mamana lokola na koka kité to garda ki okana maboko succès ndeko moko paza na mboka je crois bien France et moi ba itina mwana kazi na yo donc abi to la bengi mama biti ngana papa na utu mwana kazi na do mwana kazi na ngai waza na France tant atala ki yango ye patinda ki to talaki siko to yato solo la to mo to solo simbi nde to yeto futi ale to futi et to zo ki siko pona ko
ko pesa maman accès à bimanae. Donc c'est ça. Ça c'est très bien. Voilà bande obolandaka tamsu bokomaka rabi po bopesika mwa mukana yango po ta vidéo ezani lba pesna loboko à droite gauche yebate ah nana loba no bon. Tala siko biso zema makoki muke. Mais oyo to pesaki oyo vidéo to lakisaki celle que bande ko basimbama batinda quelque chose. Yo ozolanda biso soki osimbami au monde ko kosa geste d'amour ko hésiter te. Ils appellent à bande comment benga qui pour que ça geste mon Kasangulu et après na komel bango réaction te nzamba sunga ba on se makoki zali za mala mingi télé surprise à Kasangulu mais avant ça avant toi qui est pas maman biso comment elle s'appelle encore la maman Lumengo Lumengo maman Lumengo na ki Congo avant to landa vidéo ya maman Lumengo na ko sepia to landa nanu geste d'amour moko pasteur Kosi Salaki na bande ko mona Kinshasa ndeko moko za handicapé moteur aza en difficulté tout ça là n'est pas vidéo to memeli vélo et ou tepeka poto kasi ndeko mso akanisi habité to memeli ata quelque chose abaksa na mbongo nae na ndeko moko aza drépanocytaire nebite ya mozi féminin ba ochanini triste toter kaka aza drépanocytose auto bengi anémie SS ndeko na yembaka kitoko boyoka voix nae na osepela bolanda élément o boko Sanderson a proposé biso bon tozonga tokoba reportage na biso. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a ça à l'église. Après aussi sa action, il y a disponible pour nous. Avant en gros, il y a qui na tous les maman moko à partir Angleterre s'est manifesté qui a continué quelque chose pour la bandeko. Et tant que qui vidéo il y a ndeko Daniel, tant que pesa kai vélo, nandenge azaki ya kozoka. Alors ndeko oza na Angleterre mamana azaki touché tant mona ki ndeko Daniel pina pota et tant otaki vidéo si mami kola ko benganga ki kinde utikila ndeko Daniel $50 pour na azwa kaka sa oko sa nango besoin mbongo za ba besoin belé et na kote on peut soki mbongo msepsinga non mbongo ndambe ko tikala luka ndeko moko oyo azana problème to malade ou soigner et que j'ai payé tout ça dans déco Arlette ça chante peu même pas dans l'église awa et bande on se voit que c'est rappelé na ba image tout ça le 24 décembre 2017 alors et ndeko pas ça malade parfois tant bo tsabo miko ba loba ndé na zo ki mbongo ndeko za anémique oui ndeko za anémique et miko to les sentir déranger sous makasi aza na moi ba repos mais nzamba zo batla ti on to kanse yep a bénéficier na par rapport à blo qui ba kisi msusu to ba blo msusu komela ki et bango mingi mili ki moi blo ka bien donc singa mili ki mingi na njoto pona ba calcium ba protéine msusu pe blo msusu yango nzamba fela a pona ko pesa bango na préféré le ko na zo chité pe na programme na nga retraite le lo polo bina zonga ni la préféré qui to kutana bango en église yango na saki bango peine ba yepe ko rejoindre en église ke wana zo pesa bango yango et voilà pasteur Kosi azo remettre ba enveloppe oyo pona ko sunga bandeko baza wana je pense que bon pe ba ko loba to ba ndeko Daniel c'est ça bonjour papa Daniel bonjour papa merci pour le geste na obo si ko sala pona nga pona vivre nango na satanda ki nango te mais na mawanzambe oya te kati na yo ngombo pisalinga eloko na komisinza merci pona nyonso obo sala je pense au baksa na bureau na yo yoza na bureau no ya coordonnerie c'est ça non? Oui papa na obaksa na kati ya msala pona pasteur Kosi pona pasteur Kosi na pesi ba merci ebele na makambo azosala mpona biso. Merci frère Daniel. Bandine tozana sur na biso Arlette. Bonjour. Bonjour. Sœur Arlette oza anémique ou souffraka mwa mingi et lelo pasteur Kosi nandeko oyo basimisami na poto bazolikantia ko aider na mwa enveloppe oyo o lobi nini. Napesi merci na boto nyonso nzamba otia cœur mpona soutenir biso. Bandimba pesa biso mbongo na bango nzambe apambola bango place baza bakauka te bafuluka su makasi bongo pona pasteur Kosi oyo bozane na pesa nzambe merci pona pasteur nanga Kosi
mpona motema malamu oyo atie kati na ye parce que so azalaki mabe akokaki mpe kozwa mbongo akesala yango makambo mosusu mais aza na motema mawa mpe ya kosunga bato nzambe apambola ye akende su liboso akende mosika makasi mpona kosunga bato. Babi kozala moyembi? Oui, naza chantre. Problème te? Soki nazwi ngolu epai na yo yoka lelo motema nanga narumeli awa posa komona yo nalapindai nakotika yo te pona Yesu nandimi nanga nyonso posa nanga tikala mokonzi nanga bonzambe na yo bonzambe na yo bonzambe na yo bonzambe na yo namona na ngai kaka yo na bosantu na yo kaka yo namona na ngai kaka yo na bosantu na yo Merci. Voilà, la sœur elle est anémique et elle chante très bien. Frère Daniel, oui Mbappé. Il y a Imba Naïté. Voilà, pasteur Kossi, un mot peut-être par rapport à tout ça. Merci na bande konyoso yo bo toza mitema moko ya kosaba geste d'amour nde tomisa ko bana télé surprise to na tonyo so saba geste d'amour nzamba lola kanisa bino toza na bate belé oyo bazo souffrir même na ba quartier même na l'église et même ba place belé tozo kutana bate belé merci na confiance bato ba pesa biso parce que tant maman tindaki mbongo pona ndeko Daniel a précisé qui pesa ndeko Daniel mais pona mbongo so précisé qui tabi bolukaka salaka ndenge sala nazana confiance na yo alors on est na baka na kata confiance to pesa nga na baksa conscience pour que na garder confiance na mitema ya bato succès na kanisa pe ndeko na biso zo souffrir parce que na ko tala ka libana non tito ko keka bo pito mususu te sans que tout api tozala mona katiawa et ndeko ya mwana n'hésitez pas bato nyonso bokanisi ko soutenir bandeko na biso ndeko na biso Arlette za anémique singa mo ba vitamine mo bloko mususu faut moins milique pour na protéger faut même moussa bien pour na mikowa makambe belé vraiment et ba possibilité vous mes vraiment te na billet tout ça na ye moi tambulai et nzambo zo sunga oya malamu ezaki osela nzambe a chanter santé zaki bien te mais na kati ya soni babeta pono abaki nzamba beta pe liso pona yi ko yemba parfois zaki souffler yemba comme souffler mais nzamba sunga ki ayembi ti asilisi je crois bien mbongo ne ko sunga ni fils qui ta miliki ya mwata oyo et nzamba osunga ye bandeko vous pesa biso confiance pour continuer vous pesa biso confiance n'hésitez pas à la malamu et to sengi bo partager ndenge bandeko musupe wa partager ba vidéo oyo parfois yo zana le côté par rapport ba calcul no salaki mais ko sunga ko contribuer na ko sambela pona biso pona équipe nyonso yo to travaka ndeko bogos ndeko rabina bandeko mingi to travana bango et bandeko kokodema yami balé okope ko ta quelque chose pour nous soutenir bandeko to équipe oyo pour que tous ala toujours pe ya misa tozali ko partager vidéo pa bato mususu yo ko za na ngote mais moto mususu tanga tali vidéo akoye ko se manifester ndenge pe ndeko moko si se manifester ki par rapport ya kolimo ko carton mozo sala mais loko nanu ba pression jusité to lo bono te meto lo bango carton mo o basaki pona ko sunga kaka donc nzamba la pambola bino. Voilà,
Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez suivi et vous avez aimé. Geste d'amour, ça fait du bien dans les cadres télé surprise. Nous allons vers les démunis, vers les orphelins, le veuve, bateau en difficulté pour que tout soit bango et zamala mibo. Moni moi si on a zoyemba. Apesingana mawa nenga yembi. Ayembela nkolo. Ayesinga rabi na bukana sans que na sala action mogodo tellement que aza anémique, aza drépanocytaire, aza na drépanocytose. Donc à quelque bukana sans qu'il y ait ça geste l'homme qui a na bukani lokolo. Donc la sœur en son essaye prochainement tout ça vidéo mubimbanaye pour que tout menga ko sola sur anémie SS topé drépanocytose oyo et autres donc ça peut ba famille na biso mingi et puis handicapé je pense que bomoni nzamba pambola bande gonyo so batinda misolo pe pambola pasteur kosi je pense que bino bebolandi biso Mike Lema o aza sponsor na mikolo na madame Ariachou Lema luye nzamba za no Didier Masuki mubali ya mandefu apembe motema ya Anita Lelo super Didier Masuki nouveau marié quoi. Même pas une semaine à Libala, quelques jours, car félicitations et panayo. Merci Mingi, pas fiston, bassin de FB International. Merci pas Bandegonios, Balandapso, Angèle Kinkela, Ambosano était pasteur aussi. Et je pense qu'on a suivi les images, c'est quoi, Tokende, sur la scola maman Lumé. Vraiment, c'est ça. Nouveau marié, Didier Masuki, Mbala Mandef Pembe, dans la vidéo à partir de Kuna, or Kasarane pasteur. Namoni donc yemo avoir pambolé moi so pambolé non mariage personne télémila et oh molimo ya ninyo impédicité na télémila on divorce télémila oh bon na comprendre que alanda pe ba télé surprise alanda pe ba mateya et nouveau marié nzamba pambola bino Didi Masuki mbala ndefa pembe Ariachou yeye nzamba pambola bino on a une expérience à mariage que Didi Masuki c'est bango bango ba koyeb c'est que non faut boye na boye Ariachou Lema merci à vous donc c'est ça toujours qui est de kona siko c'est bon voilà poursuivons ce reportage des télé surprises. N'était pas noir, on me le répète, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourut pour moi. Là, tozo kende, ba sœur ba ko guider biso na cadre kaka ya télé surprise et maman Lumengo. Tu peut-être sœur na biso, yo mtozala na biso souvent, na peut-être na yo conduire biso. Ah, ba sœur ba za ba ko sala moi qui moi, Azo Dondo na ndenga mabete. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Ngala ngake ganga. Comment langa maman Marie-France Mbangi. Marie-France toye pona ko bimisa maman na biso Lumengo. Azali azana 4. Il y a celle combien de mois? Azali plus ou moins déjà 6 mois. 6 mois. OK, mais quand na ya commune est déjà bien. En tout cas commune est déjà bien et le reumi car ils offrent c'est aiza problème mbongo hôpital, mbongo opération et puis mbongo ya banque du sang na hospitalisation na biso ba maman maternité. Mais to fouti pasteur. Au fouti. Ah OK, pasteur ko ça fouti. To yeba il fait la raille. Là que ça facture. Pasteur to ko là que ça facture. Donc maman Lumengo sali 6 mois awa azaina misolode au futa makila. O bazong sa 15 aja makila. Nyonso wana misolezaki te. Voilà facture yango. C'est pas donné à tout le monde hein. Te ko lo ba chifote na télé. Ba député tout le monde batu bazoki ndisalaka ba dona ba bar na ba hotel mutazana mbongo na ile lo changer mutuka mususu lobi mususu to muli batu mususu bazoki de sakanela ngo bana batu ba mineur ko violer bango lelo bato ba kanisi initiative en tout cas nzamba pambola ngo keka liboso akanisa longola mamo isika passe parce que awa za biso ba minga to kuma ya des photos pesa secret ya des photos pesa nini no boyo luka mbongo boko msuko sunga isu tukuma usunga yi parce que ezana batu ndeti mutu lokola ye totali boye di moins aumeli azobimate moi to benga na ye ezate mazo lelela bino lisusu ozana moi 1000 francs ngo matana ngo yopo kende no o mema na ndako mokabili 500 ngana mona moko bongo aya na hôpital ka bongo aumeli nzoka sala pe science infirmière infirmière déplacée elle ya kompe akompe tuba batonga azupa musala akomi na yebe praticien ezala ka ondeti ba mama na ndeti to benga bango de aba lisu soki malade nga kima ye mta ko signaler akimaki
Bofuta bon. En tout cas, tofuta bango te tozalaka bien aussi to se familiariser et comme déjà famille. C'est très bien, maman Marie, to kende. C'est pas la troisième va pambola vraiment en tout cas pambola et puis naza sir yemoko maman so beaucoup taille na ina sir ko sepela makasi koleka. Ah, sepela makasi. To ki bunzela ni si. Parce que to moni bien bozongi lisusu bozalaki ya. À chaque fois batu ba parce que toza suna ba dete timoko wana donc bazosala biso passe. Donc bazaka baka césarienne bakufela pe bana mais babota na césarienne baza makumbo vita na pembele fula baza mibale bazokendela na ba 4 mois to ke 5 mois famille ya kate to yebite za punition kozanga to yebite to sola makamoto ta swende ni se mwenza to libérer maman Lumengo. OK. Merci beaucoup vraiment parce que biso pe bolongoli biso charge ya mai toilette courant cycle wana boza opesa bolongoli biso ba 500 eza épargné. Maman lui mais on a déjà kuta koma na yeko pesa biso bayo. Ya solo penda papa mama. Azovanda kutumia Ana kana nikifunda. Somo. Donc voilà, je pense que vous vous rappelez de cette salle, tous en salle à maternité, hein? Chambre maternité à hôpital à Massa na Kasangulu. Et so yoki bana ba kolela lela bo comprendre. Bana so bazo lela ça ki baza santé pe ya bien. Tout ça ce que na maman Lumengo. Papa, mama Lumengo. Lumengo nani? Lumengo kikeka. Kikeka ya Njeta Mbila. Ah, Lumengo ye tozani awa. Mama Lumengo to moni bébé okozwa mwana. Oyo mwana na yo? Mwana na ngai papa. Ye o bote na césarienne. Ye yo kaka papa. Dépose en hôpital au sali Santiago. Donc le 9 na kokisaki 6 mois. Ndeza bo 6 mois na ndam. Bébé oyo azamona 6 mois. 6 mois. Azu elongi nani? Papa na yebi te. Elongi kaka nzambe ndinga bongiseli ye kaka. C'est très bien. Et si vous avez biso. Pourquoi vous salez 6 mois au Bimate? Et là on a salé 6 mois papa nazaki na DK. Donc ya liboso ya mwana na longwe ya pansi ya typhoïde. Bakatanga mochopo balongolanga matrice. Donc mbongo ezate na banaki kosumba na kati ya pota. Donc moye ezate donc mukolo bayaka papa nkosi ayaka kobimisa baninga ngai penza na lelaki makasi pona baninga bakeinga na tikali. Ndengo zaki wana so salité ezo bimaka na pota wana na yo muto akufa nazalaki ya kokufa nazalaki penza escalette soko moninga boye na komi mutu ya solo na komi mutu ko nazalaki penza escalette ko mona ngai te nzamba zolo siko yangwana sikoyo namoni papa nkosi aye ndenga bimisa baninga na lelaka makasi alobi akozongela ngana sepeli mingi lokola ye ko bimisa ngai donc nde naza bone sengo tina mikwa donc sengo penza makasi na kangi bifunda na ngai penza nazo koyemba nazo sepela poete papa nkosi fwa zala wana zala po ne loko so pesinga mawato to tikala ka biso mibale moko atikali eko sala nga pasi ya tikali problème de so imbongo monani ye pa kobima so mwana komone nani mama komone pistis papa nani pistis amoza whisky ya solo ezani kai bakoma kopesa bakomba batu na basanga ona pese kombo pistis kombo pistis kaka papa o asalaka wazaka kaka c'est relax no masanga to tuna kito batina kombo nini bayebisaka nga kasi na bosa na mutu donge koma nango soki nde nini donge banesthésie leka ba expliquer kinga pa mama patience alobaki nanga eza nango kombo pe ya nzambe kaka pistis sikoyo ya mwana sikoyo nazo bengela ye na kombo oyo kasi ndeye kombo oyo ndeza biso ndenga yo Lumengo kombo ne ya mboka kombo na ye nto ya ngemba ilaksi pesa ilaksi nini ngemba ilakisi ne gloire à Dieu nto ya nde place wana nazo yeba te ngemba kaka
kasi wana nazo comprendre te papa Mama Lumengu olelo Mama Lumengu nazo comprendre te atika na seka nanga Mama Lumengu aza envie aza bonne santé papa atika nazalaki mayi kobima kaka wana lokola pompe est-ce que ya noza oseka na bana koseka te nakoseka nde nakoseka papa voilà Mama Lumengu nazoya na pasteur otalani mpandi pasteur Kosi ntango ozomona mama boye esalo nde c'est donc ça bien parce que nous là chaque fois toujours ça là où ça volontaire Nzambe par rapport à mission Nzamba pesi là c'est un et de ko sekanaye mokola lela to pometa ki ka ndingo leli na miso bato ne ko sekana miso bato je pense que lelo a s'équiper na miso bato bato bebe wata ndinga seki Nzamba zoka lokumpa habi Nzamba zo lokumu parce que mutako sa mutubola muteso Nzamba simbi mutema mututé donc c'est ça. Merci beaucoup pasteur Kosi olobini pour na pasteur en tout cas na yebite Nzambe o yeza abakisela imikolo na mikolo o aza muyini na ya kokufa soni pona ye pona nini azo sala na ba oyo bazo salela yango te bazo mona bato ya passe Nzambe akobakisa ye mikolo akosala ta ba sainte ba secret pona oyo azo sala pe apesa ye makasi akoki koya kolonga so baninga musu obakoki te bisika nyonso ya koleka ngo pona bato oyo basungi atinde mwa difana ye po oisali ke obima kasi papa bandeko mususu basungaki pe bandeko wana bongo siko bandeko wana yo kanti bakozala kana losambo wana ti bakozala kana losambo wana puviki Nzambe azala na bango na makasi na bango basali pona baninga po lelo yo soki mutu asali ba misusu balingana baninga na likola lolemo kinzambe ezali te kasi lokola ngai yo ni papa Mkosi aye kosala nga pona ngai na yebi te na ndimaki te na yoka kakane toko ya kasi na motema kana lo ate tika kaka mona mwasi ya kondima za mwasi ya kondima siko na obia limbisa mke papa ya pistis kasazawa papa ozo konte kaka bongo soka zela penza wana baloba bakufa kina tangu kuna soki wapi na likola bangala po soka zala mena ko vanda boite na ko vanda boite ata zana ye kasi na ndenge lobeli na ko loba kaka bongo po oaza conscient penza yo mwana mobalo yebine mwasi na ngaza kuna fona sala onga na zali na ngoposa margeta osalisa ngane bandeli na suka balembaka te Nzambe atalaka na suka atalaka ebandeli te bonde ozobima bosiko ozoki wapi mapa kasi na kei bande ko sebeleti faut que papa mwana ti papa mwana na kokoma nanu kuna nanu kolia keso olingi nini na bima obena zala pa na yo nde na zaboy na kopesa nani mituna wana po emsazani na bolingo na ngate emsalinga ki yaya pembeni au kene remplacer ni kuna mais opese mwana na pesa ye ba pesa mwana boy ya na segena no mamuke aza soko peto soto tali pe kaza na yeka emsa ko zane pe ngamo ko kaka po ba yebe baba yebe na bango yete na famille nga voilà merci beaucoup merci maman nani kanga bisaka nao okenda ku kangi bifuna Nzamba lola Nzambe penza papa bokene malamu na itamboli na bino makamu nyonse zala penza OK. Voilà, comprenez, je ne sais pas si je vais tenter de faire parler ses voisines. Kasi benga papa pistis a elo mo transport. Papa yo pe na somo nde to linga ngai te ko bandaki banda kala ka ko zo kota kali kamono zo kota kaka na monde o linga ngai te musiko wanze ke mema na mtoke malema mama piscine memi ya bongo na zo ko kate fale mutu musa mema bonga na ko mema kilo pota etikala ka moke nde na bana ko kende na zo ya pansement siko yo vivre ndenge nini olobi oki papa na pistis te o bano vivre lesa mono nde papa boso na osani bongo atu bana kolela ndeni bata mawa kaka so bamona ni bapesi biso oza pota osabilanga te na kosala te ti kune kosila ye moko kaka soki Nzamba lobi lelo zwa na zuso na lobi te
nzambe kaka imo kobatela biso na ndenge tokómi na mokolo ya lelo. C'est bon, nzamba sunga yo, nzamba zana yo. Boko Sanderson, je ne sais pas si je vais faire parler quelques voisins. Voilà, on me dit que minute ici est qui et nous allons nous occuper de vous, maman, comme Tungsate. Et merci à vous tous qui avez soutenu cette dame. Merci à vous tous qui avez fait ces genres de gestes d'amour. Et je dis merci à Didier Masuki, l'homme à la barbe blanche, les jeunes mariés. Merci à Anita Lelo, super, le cœur de Didier Masuki. Merci à Mike Lema, les super tontons. Merci à toi, Aria Choulé Malouye, le cœur de Mike Lema. Je vous dis merci tous, Angel Kinkela, Mirakosi, je vois Tony Boulakati, Fils Kinkela. Et merci à Fiston Bastien de FB International. Merci à Papa Duval Kassongo, Mouyaka, qui se respecte. Merci à Dominique Kiele, mon homme Sakata Solo, Dominique Kiele. Merci à ma mère Méline Zemba, Motema tous Pépélé Ambetolo. Là, je dis merci à Méline Zemba. Merci à ma mère Méline Zemba. Merci à vous tous. Merci vraiment à vous tous. Merci à maman, à la sœur Lasconi. Merci à vous tous qui avez soutenu Bibi Lukombo. Merci à lui à l'hôpital et merci au docteur, merci à Pasteur Kossi. Et bien voilà, c'est par-ci que nous mettons un point final à ces reportages. Je ne sais pas, Pasteur Kossi, s'il va ajouter quelque chose. Et voilà. Merci à vous tous, que Jésus-Christ Nazareth soit aussi votre Dieu. On se retrouve très prochainement à travers cette émission. Merci beaucoup Sanderson pour le filmage et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous. Merci. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Kuna gana za kuye biso